Mbote Nabino, plaisir ezali pa na ngai donc la kololo koyeba eke boza ebele liboso poste téléviseur Nabino pour Rolanda magazine du peuple Mag FM ya mokolo ya lelo o ngai nazana plaisir ya ko présenter bino yango na yebi ke to beta masolo o etali basango ya mboka na biso awa. Sofungoli basango na biso na koloba eke bateki makala bazali kolela vente ezali te to ebite pona nini surtout en ville province ya Kinshasa kure koma pasi makala mutesunga biso mais comment bango bazali kolela makala eza koteka mate twanda ba détail na commentaire. Na wenze ya Luza toujours na commune ya Limete na quartier Mombele tozali na likambo ya kokamwa eke bateki makala bazali kolela makala ezali koteka malisusu te total yango tolobi mais o ezalaka boye te et surtout on a vu le province ya Kinshasa ces derniers temps courant ezalaka nango lisusu penza te courant koma nango kaka ya benda tika kuna tala boye tozongisa kotoyo bakinois bayebi lisusu courant ndenge ezalaka te mais kasi eloko o esungaka bakinois tango courant ezalaka te balamba mwa vite fait na makala kasi likambo ya kokamwa ezali ke yango pe makala ezali kotambola te bakinois bazali kolela bayebi te pona nini courant ezate makala ezotambola te est-ce que o ezali babe to eza nini c'est cheresse ya niveau oyo na ville province ya Kinshasa surtout et pa bateki toyebi te eza nini boyoka bango nde balobi vente ezate tokolo babanda tongo toyaki mwa biloko ezomonana mais tellement mbongo na maboko batu ezate koteka ezate tukofanda bwe banda tongo tipo kwa tokozoka ele msusu ata mwa eloko ya malonga ezate marché eza fond batu bazolela lela tande ba biloko efande moyen ezate yango no moni kake oteki ndambu obashe okei lebe oyeka ndenga ke mbongo tekaki mwasaki moko okena ndambu osaleli na bon ndeni yo ozonga su commerce kozi ni sala bino koteka ezate to ebite eza nini mbongo na maboka batu ezate mbongo esikilete mbongo ekangami mutu na mutu akangi mbongo oyo ekomi likambo mususu sécheresse boye toyebi te toloba yango ndenge nini tobelela nani bakonzi tobeleli président de la République Fachi Beton tobeleli premier ministre na biso son excellence monsieur Sama Lukonde botala na likambo oyo awa na ville province ya Kinshasa courant kutu aussi tobaya yango totika na makala mais tangu bandeko bazali kokoka lisusu kosomba makala te toyebi te situation yango tozali kokei nango ti wapi mais ezaka système ya crise parce que mère atali mbongo eza muke asomba poisson asomba fufu e bongo asomba lisusu makala mère aboyi mère abaluki kaka na nsima ndaku a récupérer na ye bakoni a buki ate kokomisa nzungu salite kasi biloko elambama pe ebela e situation oyo toyebi te awa na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba soki tozokei nango wapi biso Mag FM tolobi Toroloba Tibo koyoka Toroloba kaka na commune ya Kimbantseke ba jeune batambolaki pona basengaki epai ya bakonzi ke basilisa ba travaux oyo babandaki na banzela na bango twanda ba détail. basanganaki bango nyonso liboke moko ba jeune ya commune ya Kimbantseke babimi na nzela objectif moko bazali nango kosenga na bakonzi po misala oyo bandi ekatana te ekende tina suka po bango balembi na bango mutuka ekotaka te mvula kutu soki enoki nzela oyo bondimelanga ezalaka nesika kotia lokolo te po soko omeki ocholi mai ndenge esopanaka awa bana Kimbantseke ekomela bango milelo na milelo yango turo balobi bakotia mbamba pote misala ekoma tina suka oye awa pona ko réclamer c'est eloko moko oyo ezali route na biso ya Kimbantseke route ya Kimbantseke avenue de la deuxième république nzela na biso oyo ça fait 3 ans yango oyo toza kovivre na situation moko toloba délicate oyo eza kopermettre ke biso tokende malamu na yango tozali kopesa message po bakonzi ya mboka wana misala tomoni yango ezongi tolingi misala wana ekende tina suka toboyi lokola mbaleleki misala ebandaki pe bakataki yango kasi ya tour oyo tolingi misala ekende tina suka pe wana ko permettre biso population de vivre
na kimia surtout to lokola bandeko basusu o bazali na bacommune mosusu bazali kovivre comme bandeko bazali na kati ya ville ya Kinshasa kasi biso oyo lokola bazali na périphérique bakonzi ya mboka bazali kotala situation na biso te. Kasi na kati ya marche oyo basepelaki te po la police epanzaki bango ne bandeli bango balobi bayeli na bango eloko mosusu te balingi kaka balobake balembi nzela oyo po paseleki baumeli na eta oyo ya konyataka makolo mikolo nyonso bango ba jeune balobi il faut balobela commune na bango. Les jeunes sont motivés pour la marche pacifique. Marche de musique au fondateur, le hôtel Kamakate, tout allez ma fils catholique là, j'ai une source qui m'a dit que la marche, ça marche pas pour être pacifique. Mais chose grave, pays où il y a démocratie, de votre comme un peu bien, parce qu'on a prêché biso, c'est comme biso qui les met. C'est comme on a biso, on a marché. On a fait ça à le 2015, depuis quel an on a fait ce soir avec la réponse de la biso. Nous avons fait un transport, makasi, ndelezate. Nous avons un état de droit, nous allons libre de s'exprimer, de faire sa volonté, pour le peuple allait venir comme. Voilà pour ça, la biso. Donc, il y a beaucoup de biso, c'est là où tout la sécurité, la matérialité, comment on a mal acclimaté, la matérialité. Route Kimbanseke et bandi esika place Sainte-Thérèse Esuki na commune Njili et kei ti na cimetière ya Kimbanseke. Kasi soko komi kaka na dokolo ti okoma na cimetière ya Kimbanseke kune keye zongi mame okotambola makolo pe ko bweta misu okotika no komona mutuka te. Ba moto o emeka komata koto yo en tout cas bondi melanga nyekese poko mandaku mabibi ya ndengwana kanda kutu koloba te po bana Kimbanseke bango mo baebi pasi na bango balobi ya mbaloyo ye moko le président de la République ayokela bango tamawa yango moni bango bapeseli na mukola lelo po likambo oyo eleki ndelo. Balobaka après la pluie vient le beau temps mais awana Kinshasa après mbula eza sango ya mawa bolanda ba image. Après la pluie vient le beau temps ndenge balobaka kasi awa na Kinshasa bosana na yo po soki kaka mvula ebeti na ba commune pe ba quartier mingi banzela ekomaka impraticable na ndenge ya defwa te okokuta ba mai etelemi kote mususu pe ba potopoto donc esika ya kotia lokolo ezali te surtout soki otambolaki na lipapa mawa plein po okokoma kaka makolo salite kasi na nyonso wana ezali kaka manki ya bakanalisation yango esalaka ke mai etelemaka na kati ya banzela pona yango tokosenga kaka na bakonzi bameka koluka solution ya kokanalize mai surtout na ba direction ya minene na ba quartier po e permettre mai elekaka malamu wana circulation pe ekosalema kitoko po eza na batu misusu soki kaka mvula ebeti balingaka kobima te po azomona akobeba kaka po modele ya potopoto ekomaka na banzela pardon bolukelango kombo boye kitoko te. Totikali kaka na o etali mvula au na ville province ya Kinshasa remarque ezaike après mvula au na ville province ya Kinshasa transport ekomaka pasi batu banyoko makasi toebite pona nini. Na bakwe mingi awa na kini soki kaka mvula ebeti transport en commun ekomaka pasi na ndenge ya mukete toyebaka te ezalaka nini ba chauffeur na ba receveur bakomaka na balangage moko ya mabe envers ba client soki otunie oke wapi akopesa réponse te aleki mbango ndire akomema batu te kasi après quelques minutes okomona ye aleki na batu na kati donc akozwa batu esika motema na ye elingi nzokande ezali malamu te tango ozali kosala musala sala yango na bosembo nzambe pe akopambola yo motema mabe efutaka te mutu oyo azoleka wana oyebi te lobi akoki kosomba mutuka okomi pe travailleur na ye na bapeyi mususu mbula ebeta te transport ezalaka kaka ndenge moko me awa si sekomaka nef boye kitoko te. Mac FM ekitaki na wenze pona kosalela bino reportage ya kolaksa bino différence entre impose pe likokolo pe importance nini ezali na kolia mpose tolanda.
Batu mingi bayebaka te différence entre mpose na likokolo pe bayebaka te importance ya kolia mpose. Yango biso Mag FM tokitaki lelo na terrain précisément na wenzi ya Gambela place mpose etekamaka mingi pe tosololaki na bango moko ba mama oyo batekaka mpose po ba expliquer biso importance ya kolia mpose, soki mpose utaka wapi pe soki bato ebele bayebi yango pe bayaka kosomba yango. Boyoka bango moko ndenge balobaki. Euta mingi na bambila na banzeta mbila oyo ekweya de poli nde ebima na kati mo. Yana vitamine ebele makasi ya koleka. Ebele vraiment. Donc ezanga donc elo mona kati oyo ekopesa mikomo ezate msamu kwa donc ezaka mafuta na mafuta donc eza bien. Différence ezali pose eza na salite te. Balamba bongo makokoleza na salite puis makokoleza makasi. Pose eza salite te pose ba sukolango okati yango kolongolelo kote po mungwa ekota. Wama kokolo eza poso makasi okata na sima nango wana obimisa salite. Otokisi oche mungwa bepis matungulu mwa ai. Etokisi ekauki oche ona kikalungo oche huile okalingi yango ofo kalinga o makasi po eza poso makasi. So kalinga o makasi ekauki ndo oli yango bien. Ezali toteka 17 000 francs. C'est que 60. Ils en ont 20 000. C'est qu'ils ont quoi 180 posés. Na 80 000. Bat bayebi posé ma casse. Ba mama ba boti biso. Na ba koko na biso. Biba ba kolo na ngwango. Ba ba kolo na kuisité, Thomson té, ba kolo na posé, ba kolo na mbinzo, lo ya pa fresh kaka. Ba mayebo. Ba makelele. Ba lo ba kolo na ngwango ba biso kauka. Pesa très temps. Mobali wa bota te soka ali aposa bota. Mwana bebe soka bota misika bakata apose. Ndenge kaka toyoki mpose ezali important na santé na biso batu po eza na ba protéine ebele e pesaka énergie o tobengaka bopi kiliki bwa bokundu bwa nzoto pe lisusu e tretaka bana ya ba bébé surtout na o esalaka bango tobengaka ba levure. Yango wana batu il faut ba comprendre que kolia pose ezali très important surtout et ezali ko favoriser kolia bio. Tolobi pe tokoloba lisusu. Totimbela. État ya bakable ya SNEL a na ville province ya Kinshasa eza makasi to ebite soki SNEL ye moko azomona to azomona ti. Caméra ya Mag FM ekitaki na terrain pona kosala constat lolenge ya basinga to pe bakable ya SNEL ezalaka. Kasi pasi pe mawa bakable mingi ya SNEL ezalaka nango lisusu nete kitoko te ebeba bino moko botala ndeti oyo misusu ezali malamu kasi eza ya kokita na se oyo ezali danger makasi na population mwa mupepa makasi to pe mvula ekoki kokweya pe esali badega pe ba matange koti na ba famille ya bato. Misusu kutu epetaka betaka kano yango moko dans le vide kaka ndenge bozali komona. En tout cas bo ezali risque makasi na population ba autorité ya SNEL bo kitaka na ba terrain to pe bo salaka contrôle ya ba câble na bino oyo esengi ko changer bo changer yango oyo ebebi bolongola to pe oyo esengi ko bongisa bo bongisi pona ko éviter ba risque mingi na population boye ezali kitoko te. Kala ingangu kala technique bana ya verni ba changer na bango système bolanda. Kinshasa kokamwa makambu à chaque fois ebotamaka kaka ya sika. Kala toyebaka bana verni babandaka kotambola okovando koka kaka ken wana yo beleli verni aye kasi lelo bana verni ba changer na bango stratégie. La plupart balingaka lisusu kotambola te ba koma na système akomi na kwe moko a créer mesa na ye azwi ba verni atandi kaka ndenge bozali komona ezala basile ezala ba
Manzaka atandi yango bien a créer moi maison na ye ya libanda nde okomona ba jeune fille ba komi ko déplacer ba ye wana po basala bango Manzaka, c'est-à-dire ba créer moi mini salon na bango ya maquillage. Ezake nde tozalaka boye mutu na mutu azalaka na vision. Ezaka moi esprit ya créativité ko tala non façon na osela musala na ngai façon na komi ko salela lango na pe na capacité ya ko moderniser oluki pe sika moko tape ovandi na yo okomo osala na yo eza nango ka teke pona mutu moko bandaki tonene na ezaka ka organisation mutu moko non fona komo osala ngo assise pona gagner pe ba confiance ya batu différence ezalaka moi mukie bato batambola kana biso ezalaka biso nde tozalaka assise boye yana batebele ba pesa biso confiance par rapport ya bato oyo batambolaka mutu mususu aomona kaka non so nakepa mutu yo tambola salinga leki na yo osalanga bien te etika lolongwa na nsima etika lobeba na nsima nayebi ke kuna viki aza assise so nakei nasali epa na ye nakokepe boye bebi nazongi suka epa na ye aza wana mie place obongisa. Pona bango kotambola ekomi konyokola bango mingi na ba hémorroïde ba malade ndenge na ndenge mususu komona atamboli asali eloko malonga te kasi soki avandi esika moko ndo komona ba client bayaka ebele po azali ko exposer ba art na ye nyonso na kotambola moyen a exposer ba art na ye ezali te oyo pona bango ezali modernisation ya bana verni. Kinshasa tokomona makambo ya ndenge na ndenge kokamwe na ville province ya Kinshasa bawenze bele eta nango ezali ya mabe makasi surtout salite rocha lokolo te twanda ba détail na commentaire. Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta kitoko te soki okoti na kati okomituna awa vraiment est-ce que ezali bisika batu bakoki koteka biloko ya kolia po salite etonda poto fulu bamai ya salite me bateki bazali koteka misusu kutu batandaka biloko na se na ngambu mususu bamesa ezalaka lisusu kitoko te batoiture ya malonga te soki kaka mvula ebeti wenze komaka salite yango wana tomituni est-ce administrateur ya bawenze existaka vraiment pona kolandela entretien ya bawenze kosalisa basalongo ko contrôler bisika oyo ezali salite babongisa soki okei pe na ngambo mususu bateki bakoloba ke bafutaka bataxe po bataxe wana yango nde permettraka babongisa wenze nzokande bataxe yango bafutaka ekendaka nango nde na bapoche ya baautorité oyo bazali censé ya kosala entretien ya bawenze kasi bango basalaka na bango eloko te ekendaka nango kaka na mabumu na bango nzokande ezali malamu te bisika ya koteka biloko ya kolia esengeli ezala propre boye kitoko te en tout cas bakonzi po trouver solution pona bawenza ville province ya Kinshasa boye kitoko te ozali na problème ya maladie ezali kotungisa yo kimambangu pepesa bango confiance centre hospitalier Dominique Leker kuna matériel eza ya kitoko pe ba personnel basé ya qualité tola fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin
oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutu kati bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki Balanga Nzembo, cette fois-ci, pour économiser, bien na bino et avion pour na kokende ko enregistrer, son na bino na poto parce que studio Liloba ici eli bino nyonso oyo ezara na poto awa na ville province ya Kinshasa, adresse ezase moko na limité 14e rue industrielle studio Liloba oza mobimba. Tola. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitare ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele to komi na ngonga oyo esalaka plaisir na ba téléspectateur na biso page rose. Joyeux anniversaire à toi Hubert Botongo. Hubert Botongo, joyeux anniversaire à toi de la part de Jesse Kanza, notre technicien. Hubert Botongo, moi si kitoko otalier okumisi nzambe, moi si bonzenga balobi, lelo ba champagne ndeko fungwa mabalobi, lelo ntabangulu ekoboma maya mukiete balobi Hubert Botongo. Lia mela panza parce que bato kofuta bazali na mpona moi sa kitoko ya boye. Balobi bakenda kanango malembe malembe baswetaka ye ba joyeux anniversaire butukulu ya mbote mbotama elamu nani wana
Hubert Botongo mwasi nzambe mwasi ya taille mwindu ya ngolo otali mwasi okumisi nzambe opesi nzambe ba merci ebele parce que jour nzambe asalaki azwaki temps azalaki à l'aise. Hubert Botongo nzambe ya simba ye na mai ya moto balobi lelo ezali journée na yo zwa melalia buka panza parce que batu oyo bakofuta bazali ebele ba champagne kutu déjà ezali kofungwama pona yo. Hubert Botongo de la part de Jesse Kanza, notre technicien emblématique. Joyeux anniversaire encore à Rosette Bilo Mumpia. Rosette Bilo Mumpia, joyeux anniversaire à toi. Rosette Bilo Mumpia balobi lelo kapela ekoinda lelo eza lelo bazoko bongisa déjà bakiti ebongo ntaba ngulu kuna ba champagne na kapela kolobate parce que Rosette Bilo Mumpia lelo ezali mokolo na ye lelo ndazongi bébé lelo bakopakola couche lelo bakopakola poutre bakolatisa couche bakomema ye na maboko. Rosette Bilo Mumpia akolala na berceau parce que lelo azongi bébé. Tokomi na suka ya magazine du peuple Mag FM ya mokolo ya lelo ngai donc Clark Kololo nazalaka nanga toujours na plaisir ya ko présenter kabino yango pe na ko banda kaka ko présenter bino yango ata balobi na tika na ko tika te parce que complicité ngana bino il faut nzambe kaka ndia ko talikambo oyo. Na pesi merci na équipe o batenaki nga compagnie Junior Santos azalaki devant la caméra pe assisté na Torres Atibu oyo afilma bangonde ba filma kinga lelo Fonsi Peta comme d'habitude azalaki na montage ya ba image nyonso bozu na ndako na bino pe Gelor Muya azalaki na régie finale. Na pesi lisusu merci na Anambia mwana mutekite mwana muluba mwasi kitoko mwasi oyo asambusa avion Dubai Kinshasa eloko pamba Anambia azali molandi monene ya Mag FM magazine du peuple. Topesi mbote aussi na notre papa, notre leader, le numéro 1 de cette chaîne et surtout papa moko malamu motema malamu pona ye to ebite to lokele yango kombo maître Maloua Billy Cléophas et Aloba nul n'a le droit d'être heureux seul sur cette terre. Ngai na bino tukutani lobi donc la kololo na bino na ebite na yebi na ngako pute na ke. Et pour ça okende ezato ndena vanda kaka to so la mais lobi. Okay.